P-Square. Hey. Hey. Allez. 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 Bonjour le monde. Écoutez l'artiste chanter l'ikala motoporta ya Congo ngayoyo. La capacité difficile atteindre emblème mboka ngayoyo. Ale mwana watumba bambuta ku Congo ni meno. Tujobola makutuluwa. Kaka mondele. Moto baby Simondo yo kaka mondele. Mondele créa virus sida tinga na l'Afrique. Ale mbiba kisi ya kobigisa malade. Tala mondele. Makambo so memela biso na mondo yo mondele nzambe. Kaka mondele moto créa virus Ebola. Apikango na banyama tolia puruke tokufa. Kaka mondele moto kotisa banzamba magui. Ah mondele kotisa ba église na bango na Congo par force. Babeta bakoko na biso na kala basambelela ka bango puruke bazala na nguya. Basala ka ba hélicopo ba dominer ke biso. Bakosala minduki na bango minene komeka na l'Afrique. Mondele yo amemeli biso makambo ye mama mubi. Zambe nanga ye yo kanga mawa nzambe. Mondele asali virus nzambe. Asali coronavirus. Bona tinango na l'Afrique biso tokufa. Bala muka mache baluge bomi bango moko. Oh merci nzambe. Tondimeli yo osana bomo ina nikolo. Bona macho baloli bamindele bakufa bande babatikala. Merci nzambe, continue kopoma bango. C'est le moyen de diminuer mindele dans le monde kakango. C'est makona. Merci nzambe. Na eloko sali. Bango makanisi na bango zalaki batinda ngo na l'Afrique. Ebebeli bango moko bakomi ko daye. Bazo daye lokola ndako bangungi ba pompe insecticide. Merci mondele. Nazo senga na yo mondele batela mama. Batela ba congolais nyonso baza l'extérieur ya mboka. Batela ba africain nyonso tu baza na l'Europe. Na Asie, États-Unis nzambe batela. Batela maman Judith Ngoja la parisienne. Batela maman Gina Kuba la parisienne. Batela maman Mapasa Audrey. Batela la parisienne Audrey. Motema essence des affaires. Batela le biloutisme kwenda futuka. Batela rivel pepete ennemi de la galère. Batela le pêche sport. Batela yeye. Batela muguli passa le peu. Batela ensemble. Anga imama. Zambe nangaye. Kolo lilele. Mondela sali malade na ye kwatinda na Afrique. Yango boko basutuki nzambe balokeli bango. Bakomi obele. Malade mobimba kopesa na mbote na makolo nzambe. Malade mobimba kosolela na moto fa 1 mètre kilomètre. Kosolela na moto. Nzambe mundu mabwe mama. Dale simba kuna. Kaka mondele. Moto sala string. Oye zopesa basheri na biso hemorrhoïde. Kaka mondele. Moto sala botine. Acheli susu na liquide malade. Kaka mondele. Moto mema ba kolon. Oye sali basheri na biso batambolaka mitaka. Merci papa Ochombe. Mwana mewebara. Le premier citoyen. Na sengi okanga ba frontière nyonso papa. Bayindo bakotaka si mindele teo. Toboyi mindele na mboka na biso Congo. Atazana mwa trace ya mindele fadzonga he. Na mindele bazonga turo yo ba misusu batikala he. Nzambe nanga ye. Kolo lilele. Le près de Krogo Freddy Kuka. Le roi de Krogo Freddy Kuka Fumubi Bulu. Lepe Kulutu. Na pesi mbote na bato nyonso mama. Président na Yikasia c'est de deux choses pour les papas de Dorion. Grand prêtre na pesi mbote. Sidine les jeunes étudiants de IAD. On a pesi mbote na barakuda RTK.
Ondeli la favela napesi mbote, Krisenekene napesi mbote, napesi mbote na Grand Maître Koloba, napesi mbote na Conseil le roi de Jakarta, oh Nzambe, Maître Malili napesi mbote, napesi mbote na Eric Bikumu Simba kuna le grand mopila, Docteur Ovaga, Médecins sans frontières yoga mwana konzemba, bamindele bazama be, Docteur Ovaga bigisa bayindo mindele teo, talamanade bamemeli biso na Congo, nakopesa na mbote kaka na makolo coronavirus, nakopesa na mbote kaka na makolo coronavirus. Voilà, bato bakomi kokanga batsolo mama, bakomi lokola bato bazokondo koekrase bafufu, bakomi lokola bato basalaka na bala morgue, bakomi lokola bato bakombolaka bakuto na verda. Oh Nzambe, merci na ndenge ozoboma mindele ezopesa biso bayindo esengo, kaka bango bato bakreya babomba 4 mars. Oh Nzambe mondele, eye mama kola milele mondele turoyo tolakeli yo mabeo, c'est le moyen ya koboma mindele na poto kaka malade oyo et continuer ewumela pour que mindele badiminue. Mondele aza capable akosala basiete empoisonné, atindango na Afrique biso toliela tokufa bongo asepela, alingaka te mondele moyindo abonga ye. Ambria Michael Jackson bapakola ye bachibe po achange poso babenga ye mondele. Ah! Mondele akotisa kutu makanisi ya mabeo na Barack Obama balongola ye suki bacha mwana popi mpona to confondre te bosana ye kazalaka moyindo. Merci Nzambi na ndengo confondre bango. Oh mama mondele aza mabe, Nzambe sima tobina coronavirus, opesa na moto na makolo coronavirus, ezobebisa mboka mama coronavirus, bato bakomi kokakoma na bandako coronavirus, kuna na poto bato bazobima te coronavirus, kobima na poto kozala na autorisation coronavirus, mama ekomi kosenga babiza coronavirus, mabe mulu mabe mama coronavirus. Sima kona soki ezalaki pali na mindurunduri mbele tozobika, tika malade oyo tolakali mindele mabe bokufa, bamindele bokufa. Nga likala moto portail ya Congo emblème mboka, mwana papa ochombe na pesi bino eyano bokufa, bamindele bokufa lokola bamungi na ndako bapompe insecticide bokufa, bokufa. Botikela nga ba noir basala ba sénégalais ata basalelaka mbirika na toilette basaba Nzambe na ngaye kolo lilele, Nzambe na ngaye kolo lilele, mondele asali virisi azangi kisi ya kobikisa ngo Nzambe tika bakufe tole emama tobina ko coronavirus, kopesa na moto na makolo coronavirus, mama nisaka bone babu coronavirus, ezobebisa mboka mama ndeko coronavirus, mama simba kuna leli coronavirus, alejata kuna. Oh Nzambe napesi mbote commissaire Morgane le Jésus oyo, commissaire Morgane Nzambe na bango, l'homme de mission spéciale, commandant d'unité de Gerbe, commissaire Morgane napesi mbote. Le chef de la police judiciaire napesi mbote de Gerbe, chef Mwanga mokondi na ngaye napesi mbote na commissaire central colonel Nzwele, umela mon colonel, malade ezala mosika na yo, commandant Mavungu napesi mbote, napesi mbote colonel Bongi Desanime napesi mbote, lieutenant Koko napesi mbote. Coronavirus kopesa na mbote na makolo coronavirus, komona moninga po kana tolo coronavirus, bapimi bato babimaka libanda te coronavirus, bapekisi bapasere basambe
coronavirus. Mabosani malade sila kana losambo. Coronavirus. Ale simba kuna tanyata mr. Bachiki basando eteka bakangi ba église. Awa. Voilà. Bakimi mfula ekimangando. Bakoyi kolia mpesele basingiye na maboko bosoto. Zambe. Les Jésus d'intervention, commissaire Bilou Sadam. Na pesi mbote. Na pesi mbote. Mon commissaire Lucas. Na pesi mbote. Mon commissaire Lucas. Commissaire na pesi mbote Lucas. Ah, colonel Loma. Na pesi mbote colonel Loma. L'homme d'éducation électrique. Papa Jean-François Ndengue. Na pesi mbote autrement dit Braddock. Simba Moulema. Coronavirus. Kopesa na mbote kaka na mokolo. Coronavirus. Eko na maninga posa na M3. Coronavirus. Kuna kalibanda te biloko nyonso na ndako. Coronavirus. Ala simba kuna toke. Malado yo batu ebele yeko mama. Bapimi biso to bimaka libanda te o. Ba o basangi ekonomi bako bima fulufulu. Surtout ba receveur. Ba o be batekaka na zando basangi ekonomi. Bongo biso tozanga ba compte bancaire tosala ndenge nini yo. Biso ba tozanga ba chambre froide. Système congélateur combien de cartons en un mois. Oyo bomba pono liaka nango. On a pesi mbote. John Longlais, le timbre de Havre. Kulundu nangaye. Na pesi mbote. Le pain brésilien. Na pesi mbote. Maman Sylvie la parisienne na pesi mbote. Nani lisusu. Norma de Paris prophète Kinkutu. Zala moyindo. Bako sayote o changer mposo. Alexis na pesi mbote. Alexis na pesi mbote. Balobi Alexis Express atinda gaga Jean Sumonene. Na pesi mbote o. Kuluntu baleki. Le pe na pesi mbote ya. Coronavirus. Kopesa na mbote kaka na mokolo. Coronavirus. Musala na moninga kwa kilomita. Coronavirus. Libere agadiza mabode nyata kuna. Coronavirus. Bana kiboka kwa fotel bakota te. Coronavirus. Ala simba kuna toke. Président Kisekedi. Basala ba Belge benga na bango. Toboyi mindele tolingi mwara pema. Oh moume. Ala simba lisusu. Coronavirus. Merci. Coronavirus. Ala simba kuna. GDF Chimene Muntwari Motema Lexi. Na pesi mbote. Multi soldat Nzambe. Le P Jasport Mouke li passe le P. King Monas le P na pesi mbote. Zamba pambola ba parisien nyonso na Paris. Zamba pambola ba congolais nyonso baza l'extérieur ya mboka. Mbopambwama oh. Le P Brice Saminou 3 franchonneries. Na pesi mbote le grand ingénieur. Na pesi mbote. Na suka wana po toute vérité n'est pas bonne à dire. Na lingite ba bomanga par satellite na mindeleo. Po akapelo eso pesa ba mindele kanda. Ah, tika na yemba ko. Coronavirus. Ko pesa na mbote na babono. Coronavirus. Ah, ko bibaka na ndako te ba lobi. Coronavirus. E bakangi bakanda makosa ni kuitega. Coronavirus. E bakangi eglise makosa ni ebikisaka. Coronavirus. Oh, Zambe. Bibisa bango. Bayebi o basalaka. Mes chers amis, je ne suis pas ici avec un pouvoir des contraintes, des injonctions. Démocratiquement, celle ou celui qui va accepter n'a qu'à suivre la voix de ce qui sort dans la bouche de Moizulu Diaban dans cet instant. Si réellement la chloroquine va servir et est très efficace, c'est un anti-coronavirus. Tout le monde le sait et aucun scientifique ne va se dérober et personne n'aura à me contredire que la chloroquine, la faculté thérapeutique très connue et très efficace de la chloroquine, c'est justement parce que c'est un antipaludique. C'est-à-dire
qui lutte contre le paludisme. Or, si la chloroquine est un antipaludique, les Cubains ont présenté un médicament qui est aussi un antipaludique. Donc, on en vient à la conclusion qu'il faut utiliser des antipaludiques pour traiter le coronavirus, parce qu'il s'appuie sur la chloroquine. Or, la chloroquine, on sait bien que la base, la souche de la chloroquine, c'est ce qu'on appelle la résochine. Le mot chine revient encore, la résochine. C'est ceux qui connaissent la chloroquine, quand vous remontez la quinine et vous irez jusqu'aux souches qu'on appelle la résochine. Alors, j'en viens pour dire, si la chloroquine est exactement, comme le disent les scientifiques, un anti-bouclier pour ça, alors l'Afrique, notre mère patrie, l'Afrique, se trouve aujourd'hui être la solution. Et en particulier, le cher beau pays, la République démocratique du Congo, se trouve être encore la source, comme elle a servi aux scientifiques pour basculer dans la 5G et dans le monde, si vous voulez, très avancé de la technologie moderne, comme autrefois la République démocratique du Congo, où le Congo a servi à la barbarie, ce qui est d'ailleurs une responsabilité morale de tout Congolais et de toute Congolaise, d'avoir servi à l'armée américaine de prendre l'uranium du Congo pour bombarder Nagasaki et Hiroshima. Si la République démocratique du Congo a servi encore, si vous voulez, au caoutchouc pour la révolution du pneumatique, le fer, notamment pour aussi basculer vers les chemins de fer, la République démocratique du Congo et les bassins du Congo de manière générale revient, et l'Afrique, notre mère patrie, l'Afrique, comme solution contre le coronavirus. Parce que la chloroquine, selon tout unanimement, d'ailleurs le dernier test du gouvernement français est allé dans ce sens, si la chloroquine est un anti-coronavirus parce que c'est un antipaludique, donc le Congo Bololo est la feuille par excellence capable de guérir le coronavirus. Et je l'assume devant l'humanité. Je porterai la responsabilité de toutes les conséquences qui en découleront pour ceux qui vont se livrer dans ces tests ou ceux qui vont essayer de guérir leurs proches avec le Congo Bololo. Alors vous me demandez c'est quoi le Congo Bololo? Le Congo Bololo est une feuille. Le maladie, si vous voulez, les scientifiques, entre guillemets, vos dieux, l'ont qualifié de Vernonia amygdalina. Le nom scientifique du Congo Bololo, c'est Vernonia amygdalina. Or, la chloroquine n'est qu'antipaludique. Mais cette feuille de Vernonia, c'est à la fois antipaludique, contre les troubles intestinaux, contre le problème de respiration, mais aussi pour renforcer l'immunité, les systèmes immunitaires. Parce que ceux qui sont déjà défaillants dans leur système immunitaire sont facilement emportés par le virus du corona. Alors, il vous faut, notamment, renforcer le système immunitaire. Et le Vernonia amygdalina, autrement dit Congo Bololo, revient en force. Alors, le Congo Bololo chez le Camerounais, on l'appelle le Ndolé. Je prends l'engagement devant l'humanité de vous dire, de mettre ça comme vocation thérapeutique pour lutter contre le coronavirus. Dites à toutes vos femmes, à tous les hommes, à tous vos enfants, à toutes vos familles en Afrique, nous ne devons pas être dépendants de la chloroquine parce que c'est un boom économique pour l'industrie pharmaceutique occidentale, ni être disposé pour le vaccin. C'est pourquoi à la fin, je lancerai notamment le bouclier qui va nous protéger, un bouclier qui sera jusque-là numérique, où j'appelle hashtag pas de tests de vaccins en Afrique. Hashtag pas de tests de vaccins en Afrique. Hashtag pas de tests de vaccins en Afrique. Partagez ça de manière massive parce que c'est un bouclier qui nous permettra de ne pas être dépendants. Alors comme la nature a horreur du vide, je vous donne le Congo Bololo. Un nom scientifique, Vernonia amygdalina. Et le Congo Bololo, je disais au Cameroun, on l'appelle Ndolé. Je disais que dans la langue amharique, la langue amharique, c'est la langue parlée en Éthiopie, en Égypte, en Érythrée, vers ces contrées-là. On l'appelle Grawa. En langue Yoruba, on l'appelle Euro. En langue Ibiobio, Ibiobio c'est une langue parlée au Nigeria, on l'appelle Etidot. En langue Ibo, on l'appelle Onugbo. En langue Tiv, la langue Tiv c'est une langue parlée vers le Soudan, Éthiopie, Égypte, vers ces contrées-là, on l'appelle Itiuna. Itiuna. En langue Edo, parlée vers les Togo, le Bénin, on l'appelle Oriwo. En langue Buganda, en Ouganda, on l'appelle Mululuza. En langue Ashali, la langue Ashali, c'est aussi parlée vers ces contrées-là, Soudan, Égypte et consorts, on l'appelle Alusia. Non, on l'appelle
En langue achali, on l'appelle labouori. En langue aoussa, on l'appelle Chusandoki. Retenez bien ces noms et envoyez dans toutes les familles. Envoyez chez tout le monde en Afrique. On l'appelle Chusandoki. En langue luo, la langue luo c'est parlé au Kenya et en Tanzanie, on l'appelle Alusia. En langue lingala, on l'appelle Congo Bololo. En langue swahili, on l'appelle Kilulukunju. En langue Kikongo, on l'appelle soit Malulu, soit Mandudindudi. Voilà mes chers amis de Congo Bololo qui est, si vous voulez, le bouclier naturel. Parce que là où parle la science, vous le savez que depuis le siècle de l'Union,